Just Mr. Abidal Music. Congo, Suisse, TV. Tozongo wapi, chaîne boy. Abonnez-vous massivement sur Congo Suisse Télévision. Ciao. Mbote mingi na balandia Gilo Rajila Bubilenga 4 sur 3W Congo Suisse Télévision. Balobi la seule site qui vous donne les informations précises. Namakasi ya yemoko mo boss Maître John de prix Switzerland. Moi na poto ya tanga nga nazo benga edadi na ngai. Babi mission ya bino bolingaka mingi masolo ya artiste oye mamaka na autrement dit Barcelone de la Prince Laura Yemoko. Babi le Laura Jila boyambeli bino nani invité moko be bana poto bana Paris na yebi ke bozapi na plaisir ya komona. Sans oublier na sima ya caméra na moni Eric Abdel. Moi mobali ya pembe pardon babi to comme ka batapimbe mibali na kata Congo Suisse. To ka biso mibali. Donc na senga dana Regina ngai ba ko balancer pour na kota invité na ngai na pesi batu nyonso balinga Gilo Rajila Bombote na kota déjà invité na nga. Bonjour ndeni okende na mona okala Nazali boni santé. Ouais, santé ça non bien dans la grâce de Dieu talara biso nzama muto masala déjà par rapport à maram tout ça biso bien nzamba obati la famille nanga kitoko ka yo. Merci beaucoup Ciseaux d'or Congo Suisse Télévision Baliboso et Yambayo. Ciseaux ko poussa na muke mwa boy Baliboso Congo Suisse Télévision et Yambayo bana poto bana Paris ba yo baté Ciseaux d'or aza nani aza musicien aza artiste comédien bazoka Ciseaux d'or so tozo e baté o meka un peu ko expliquer biso ce que vous allez vraiment na Congo Suisse. Ouais, coiffeur d'Afrique ngai venana na linga lobaté parce que naza coiffeur d'Afrique. Et nayebi un peu suivi na Gelor Ciseaux d'or na venture bat basala nga lelo ba pesanga makam na vie na robo ya bango te. Et c'est ça quoi, Ciseaux d'or la main d'or azali meilleur coiffeur. O ya coiffeur ba musicien plus que belé ba o ba ramper na succès quoi. Et na ba konzi na ba souda na ba joueur na ba play na ba momi na ba serve ndenge na yapi na mambu ya na yapi na mama TV ngam na bandango coiffeur olika TV eza ngai coiffeur olika TV coiffeur olobela musala na ye na salimo armo na leki TV na lobelango parce que naza star quoi parce que ba moni na ba mboka libanda ba pesa d'abord ba coiffeur ba valeur ebele ozo kampa sozo kata mutura Michael exemple net Michael Jackson akufa ete sozo sali sugo za star les ba tu fais ba lukayo ba zo pena ba photo ma mebele. Donc comment on a regardé permet na ba misa minene mais ba négliger moi trop. Tu comprends? Et il y a un moment to bundana mais chose qu'on a na États-Unis okata ba na sala ba Rihanna ba suit. Obi ba Beyoncé. Obi yeso na ya Messi. Ba Messi obi ba Cristiano Ronaldo. Obi yeso na ya ginta so bi ba bele ba nolanda nga. Parce que na okata ba meilleur star ya monde. Vous comprenez? Mais na Congo ba ba non d'abord Valère ya musala oti yango mona refero le TV kolobela rango lelo pe na omana makambo merci na artiste tout merci na Venjora oyo asala lelo nazala la main d'or Ciseaux d'or merci na Gelor Ciseaux d'or mauvais et ata azaki lève né à part succès na mamare to benana un peu mazara avenanga et yo mona fala robo ya Koffi Olomide te guerre d'esprit ala no mabi ke Koffi Olomide za papa. Falaza fali Koffi bige falaza mwana na ye de on Gelor Ciseaux baraki et la main d'or za mwana na ye la pese mbote. Merci beaucoup ngai pe Maître John Maître John Suisse baraki Gilo Rajila Bubilenga 4 aza toujours mwana na yo na pese batu nyonso balinga Gilo Rajila Bombote belé dombula de bundezi ya ngwana Ciseaux d'or tozo kene vraiment na masolo milaite tozo beta un peu moi mukie ya carrière na yo tozo kota pe un peu ya ba musicien parce que babi muninga ba musicien camarade ba artiste za star vraiment mais qu'un peu kotal sabiso ndenge nini bino batu ya ba Ciseaux bino ba coiffeur bokomo kota na polémique ya ba musicien et surtout yo Ciseaux d'or comment côté na polémique ya ba musicien eza pona nini polémique c'est quoi polémique na kota polémique ya musicien oui na kota polémique
musicien oyo asolaka te na oyo yo mpo koti yango mpo yo osola na oyo lokwa ye na donc yo mosala oyo oloba ennemi de mon ennemi et mon ennemi yo mosalaka yango de yalo asosola nango kosola mutu mosusu te po anini ya na sens te parce que nga nayebi relation na bino nde bobandaki te ti boke kota na benemi na bino nga nayebi yango te mais na États-Unis ya bongo de so mutu asola na rien na kosola na bien c'était États-Unis ato na États-Unis ato na Congo kasi za Afrique deke bakoboma mpe mutu na nsima na yo parce que moni nde singa nazalaka boye nga na le king mikolo babenga nga le king wana fali mpo bamuta mpe nga na le king ya bacoiffeur tout Afrique ça veut dire que eloba ke soki ofingaka fali soki ofingaka wera soki ofingaka Koffi Olomide ofingaka Werason Fabrigas Maes Robino Mundibu ofingaka Gogan ofingaka Papa Chéri tosola te parce que bamise on atangeli nde baka na toilette mpe bakoka na succès on atangi te baza mwa côté ya mwa makambo yo ye mpe mokema ya bamisien meke mpe kotalisa biso Papa Chipambalo bazoyokana te na fali affaire nini eza entre ye na fali parce que nga nayebi ke wana vraiment aza ma moto afali amemeti na bamikili fali asali ye basali fali na bien faut otanga bakombo lokwa basele yo bao basila succès ntango otanga bachibambalo de otanga yalo kobebisa émission de chibambalo kuna ko répondre te parce que ya dimi ozo pa ya dans dimi et pas fala za dimi ya za imona busala fali fala si misaka ba téléphone ba mouchoir ba planto ozo pa de ya za bureau ya presse aye baka na vie na eta ko matanvion aye baka na vie na eta même ata famille na ero tina ta mbanda ka ibadi même ata papa na maman ne ba tata mwasi ne ba ye baka te ba raisonner chibambalo po batinda ye agene o manda ko be selimbao te mais fala zoa ya PCV apesa makambu akoma la toilette lelo kemiki aboya fali omoyo on a somoni ba bomoni bato baza ba mitwe sala ka bien te balo ba sele na ba chibambalo akesu na pota ka ngamina mutali boma wasila succès asimisa lupon na banal c'est le scram una otanga mona tengina mo ngala banga mutu ngala ko banga sele sele azane ngala ko banga ta ngala ko banga ngala banga sele na mboko azane ayelo ta misien apamba misien obokata asuki ye paza parmi bango parce que ye paza sur scène na ye expliquer ngala ko banga sele yo te azel loko taza vaut rien asimisa lupangu na bandal kuna daza niveau ya falite chibambalo toko mambo te poto pesa toilette fala zoye mwana musala yala yi mwana musala ye ba keinda bando tine ba biscuit Macrosi salamukina tonga bipa chibambalo vient achète-moi les dolés akosomba dolé sizo wana komi pe ko kitsa chibambalo tina niveau pété quand même mais nazo sola na yo ba keina ma Macrosi bando tina ye ba dolé na palais chibambalo vient achète-moi les dolés achète-moi les jus akosomeli mwana fali jus ayi mwana musala fali ozopani faut tanga ba fly tang faut tanga ba vela so ba soule kauka faut tanga ba diata faut tanga ba lenzambe akenda poto pona fali lelo azana za reconnaissant lelo azana miki pona fali mutu kwa chibambalo wa imona musala basimisa ba plama wa mutu yozo ke oke poto okangami na zoba gizengi bakangaka inoki na bandal seleo polo bage fali azelogoti ya fou est-ce que vous avez fali ndazana arobokola aroto na famille a selo na chibambala so bokola bafuta ba sale te okolo ba bongo to ko tsa fali te omoni yango na biki makambo ba bino ba musicien et comme ko taba ranking des na to ka koko auto ko finga mama ya Koffi mundi mambo yango tozo boya yango yo pozo sala na bien lelo na Congo mobimba o Congo na biso to en général tous les musiciens congolais na longoli on la tanga ba kombo lelo be kira ba musiciens e kabwana ba o vraiment wazui ba misaka atsali vraiment wazui ba misaka bona ba o mutu wa to sia mama chibamba lo comprendre ngala pesa ka conseil o moni na vie potambola bien la vie ni mamu tasali ni mamu ta peso valeur tango ole ko ba no boya fali falaza niveau chibamba lo te falaza aza millionnaire avant ba biloko chibamba lo za na ngoti fala kutana na ba président ozompa na minute o que ce mouvement qui les États-Unis bon ça là un mois après ba oya fali babengaka o sentir rola prince ya Monaco un prince ya Monaco abengisi fali pour est-ce que na vie na ye chibambalo o be ba selo prince ya Monaco bango
oye ba bango un jour parce que maman monde parce que carrière ya musique to exactement fali muto ofinga fali susu na TV ngana ofinga yo na famille na mama o abota yo na répondre yo pour falaza muninga falaza patron aza star aza para aza na bana ana mama nana ketchup mami na pese mote bafana ozomprendre fali aza niveau na bango te de basala ba niveau na bango ba sele ba sila succès aussi na bana oyo azaka pa wera so ya pembe wana longwa asala orchestre abo lezo simba te vraiment bakanga mina ye ale kapina afinga fali fala niveau na bango te ozomprendre falaza a politique falaza a respecter mututu mais solo ouais pas fali longo na nenga bien solo ouais pas fali kene na yo ba ke teke na o parce que moni mutu mo nga lelo na azabo so na tangi gelo si zo de tese na inga so tangi njora tese na inga parce que mutu so mina ba première sima la fina mutu salanga la senga mama TV apelanga ba bilamba minga ba praza mutu ya kisinjora coach leader sangwa mais so ko to zonga na ba réalité ma mutu na mo mutu wa koko moi mwasi mo ba vana na poto koko pena mwasi mo avana na mikini afingi mama ya Kofi pe ya fingi nini bêtise ya mama muto wa koko aza na poto Kofi Olomide sala batuni na mbogo le batino so bamona Kofi Olomide arambe na kola biso lelo les seuls musiciens ya Congo azara bien na batu le roi Kofi Olomide azati vana ne oyeba era ba musicien mususu ko ke luka na pale amoni bosola ma gafelo parce que muto wa koko ofinga mama mi libola mama est-ce que c'est normal afingi mama ya Kofi Olomide mama mi abota Kofi abota bane belé ozomba enclairer ces bazas ko koko ko finga bena mama Kofi libola mama na yongo la bege omoni corona zana ngai na rappeler kaka ngala fingi kokote mais na rappeler kaka libola mama na ye na famille na ye na bandeko na ye boka de image ote botango ozomba on a au monde que yo boy koko afinga mama ya Kofi mais ndenge ni yo ko finga famille ya koko mobimba lobi boye tangu koko afingi mama mi libola mama na ye est-ce que binom na kongo na alobian ba mise musuma ko mikolo ba lo basali bien pour la Kofi aza patron pe Kofi aza na succès lelo o asala carrière mise mota salango ozomba asala 32 quelques albums ba nzembo ya Kofi Olomide ti lelo e ara na succès e ara na actualité tellement ba jaloux ba legito tellement veona aza bien ala mbongo ala ba pala danger ana mwasi ya kitoko ali aleki basi tout après nana ketchup après pour les seuls mise bana basa kitoko eza Kofi Olomide Fally Ipupa Weranson Maestro Fabregas Robin Mundibu Didier Lacoste et Bill Clinton les seuls mise bana basa kitoko je peux pas aller na moi ça kitoko te tika bloko ko tanga maman papa chéri te ko tanga ba bloko wala te jibem piana za jibe yaza papa chéri oh moto pamba yale kana mwasi na kitoko yale kana mwasi na kitoko on comprend ko tanga ba bloko wala te ya minito papa chéri boule akobeta ba Olympia bani yaza jibem piana papa chéri pokuta na jibe bozo temps de muyope moto pamba yo moso linga jibe ezo temps de yaza leader mufube ozomprendre ngasko na petit na bango meilleur coiffeur d'Afrique des coiffeurs en mata banvion les seuls moni temps na mona venanga fait beaucoup la kufa et ça la lelato parce que misa libosa ma sanga via papa wim si lelo na misa les coiffeurs ba misa ko na mata na yebani si lelo no zo okazo sur mata na avion te na lobi na yo na zana Fally Ipupa na Kofi Olomide na Maestro Fabregas na Robin Mundibu azana bango mais na minute no zo okazo mata na avion te parce que banda papa wimba ko na bien est-ce que ebite nga leki na selo na succès na mbogo na minute so selo na succès te selo na poto yo na nga to zaka na kinya to kem poto la relo te nga mère na nga na mikili bana bana mikili nga le poto te nga na besoin sa carrière à vie na nga na comme niveau international banga bango ba selo wana ba uti pas vie na yo vie na ontio na Weranson quoi hein il doit phénomène d'homme konza ba wengi uti kuna ba duplique ba uti kuna ba duplique ba nani ba uti pa papa ba comme wana na émission to so tem na nga fota nga ba Fally ba misien otangela komo ba misien to beta masala ba manze moni pour la boîte soki na boîte vidéo ba beta ka Fally Ipupa Kofi Olomide Weranson ba beta Maestro Fabregas ba beta Robin Mundibu ba beta Bill Clinton Didier Lacoste ba beta JM Piano ba mission otanga nga bango te pour ba beta musique te ba beta Karma pa ba beta Karma pa ba beta musique nyonso o ezala mboka o comprend ba beta musique nyonso nga ko taba ngola sanki ko tangela nga ba mituka mapa te na ma niveau makambo tanga ba Kofi Olomide yo tanga mutuka mapa koma muteza na lingala za mutuka ya mapa yo tanga na mission o tanga ngote
Aza président ya orchestre, il faut minimum à rester. Na yebi ete, net singa na yebi na nga ete. Yo awa zela pardon koko na kati sote pardon ciseaux d'or na benga koko ciseaux d'or na kati sote yo awa osika parce que ba fingi ba président na yo ba manquer ba président na yo sko yo pela ozo boye ba président ya baninga ozo boya ba pire vie ya baninga ozo boya ba oh la coiffeur na pela romona osili alors répondre yo ya karma pas yo la les seuls coiffeurs aye bana na Congo na Afrique ya ezaranga comme na nga nyonso so na vandi ba lota ba nzembo mo ka ba yembaranga de na la ta succès de yaloko kata Michael Jackson souk yaloko kata 50 ba Rihanna ba souk yaranga na Congo de ko yeba le gitro yango na rappeler eza na fingi kokote na fingi kokote na salela rappel oyo afingaki mama ya Koffi Olomide mama mi aza mninga kokote ya mama mi abota Koffi abota bana ebele yo ko finga libola mama na ye c'est obandi liboma nga na rappeler ka koko libola mama koko na bandeko na ye na famille mobimba na libola ne ya munene ya singa na rappel yebi yango na rappeler ka maloba ya lobaki na émission ya sali vidéo ti Koffi azali na Paris asali vidéo pour na Koffi ote Koffi ne azana na fingi mama no mama mi libola mama na ye et on manquait maman mi est-ce que maman mi n'a pas Koffi avant masana finga Koffi Olomide yo pour refinga maman mi ngasko na sale rappel na bi rappel ça dit rappel maloba ya lobaki nenga la répétant ya yemo koko na famille mobimba na baleki na ndé aux ramener élastique c'est tout. Merci beaucoup, très cher fidèle à Internet. Balobi ciseaux d'or très fâché contre Bavenae. Ciseaux d'or très fâché contre Bato Bao Simba Bavenae. Bato Bao Simba Ba Oya Bango. Très fâché vraiment. Tosi ngano na régime qui va balancer les bisous. Bah il mange les ciseaux d'or comme ça tozong après. Merci beaucoup, très cher fidèle Internet. Bon, quand même, bah, œuvre ya Coco et à ciseaux d'or, pardon, qu'on va Coco. Mais la compète de Coco, on va les ibem non balobé. Tout le monde quand même, bah, œuvre ya ciseaux d'or. Ciseaux d'or, on a bah, œuvre moi qui toko, on a talent et bien. Oye bani quand même deux mots, bah, biso peut tout le monde, bah, le mac oye bani, vraiment tout le monde, bah, il mange. Tika polémique ya ba musicien. Tika kokota makambo ba musicien pour répondre à Coco et si c'est tout ça musana yo normal. Na bien patron ya chaîne na biso fait na biso nani s'appelle comment? Maître John. Vena biso Maître John. Ye mona poto ya kala ya tongo akenda poto na desme. Ya kala ya tongo. Siko mutu mo le ina teva finga yo sani. Parce que moi naza bona liaka mbongo ya Koffi Olomide na liaka mbongo ya Fally ya Robino Mundibu ya Mayoso Fabregas ya Bill Clinton ya Didier Lacoste ya héritier Watanabe ya Papa Chéri Minadam na liaka mbongo na bango babi ke petit na bango soda parce que na moni pour moi musicien asila succès ayebani te na mbongo alega finga Fally alega finga Koffi oba finga Mayoso Fabregas obe afinga Papa Chéri mais fait na répondre pourquoi la liaka mbongo na bango ngana na ba passeport na ba biso ya likambo actualité parce que na rane na actualité on a ba muto ko meka su osimba ba tona ngana yela ba mabe parce que so comme na niveau ba nganga so comme na niveau ba nganga ba kindoki ya roboma to kotango na yebi si oboye so comme na niveau to kota tina ba butu ya milili ya mamutu oyo monanga so lingo lukanga na moya ba 2h 3h o monanga de na rasi pe ko kazateke nengo obenga na poto boluka petsu wana po wala boluka petsu wana bokangise po ngala tamola na bandoki na butu ngala tamola ba 2h 3h na ba vie na bandoki na otamola ba maître na otamola ba fazer na otamola bandoki na za rasir nanga so ye o mona pe oroyete po so lingo kangisa nga wero abimisanga so la kera prison makana 5 à 2 jours abimisanga
soka wera azui tante falo bimisanga ko faire bimisanga mais ko meka no ko simanga ngo mona okoma teti po ibozana ba vie na yo na sima o n'importe qui o loba na yo o bungela no ba misien po ebike ozana kofi wana fere wana fali ozana wera ozana Blickton ozana héritier ozana na ba misien be yo ba wote na Congo o so na relation te se faut kufa na yo. So dans la relation on va soigner en gros parce que le l'homme sait jamais tu vois oko ke place moboé okuta ina vie na biso karma pa oko ke place moboé okuta ina de pli oko ke place moboé okuta ina Félix Oisé quoi te mostre d'amour hein venanga mostre d'amour oko ke place moboé oko ke poto boé okomi mutu fa ya zone aéroport avinini oko kuta na nani babengaka ye nani c'est le yo oh yebo so yo mutu zone aéroport ngai tala moni faut soigner songa la komi poto na moni ke longa selo na aéroport à Mikil na moni baba fe na ngai bani po longa selo alors ya bakanga Nokia tanga bana musique si on a zo expliquer yo hier il fallait si ça mama lupo na simisa la banda akena na poto nyongo na zawana selo so pongala ndima selo ke na poto na aéroport na biso njili o mati pe na bien ba betelo mama muto kenda ala kisanga ba image na otiko finga ya ke na poto nyongo asimisi mpo mama ba otilo atika fufu na kwa na banda so yo zo finga seli oh yo koti mama ya seli yo zo finga fali yo zo si mama ya seli yo pona ni o mama seli atika fufu na banda est-ce que mama fala ko tika fufu na banda o ba ko sala restaurant mama ya fali na mboko a ko tika resto a ko sala male o be fufu tant seli ya finga fali na poto bino répondre à aider ya on a payé on mona na c'est prêt ay voyager na mise parce que orchestre fali être victime au États-Unis c'est là on a vu na Rome ma mise même ata mbanda ka pamba bana asala orchestre ba betata na mbanda ka ti ozo pali bana sala orchestre ata kutu ya na chetemba ba betata concert à $10 ti de fali a rolo bala selo que selo tika mama musique à partir lelo nikela ba keina ba caleçon ba crossis ba caleçon chaque fin de mois à $5,000 en salon. Merci beaucoup très cher fidèle internaute. Ciseaux d'or a mec un peu copié sa biso adresse il y a salon na place ezali parce que bana poto bana Paris hein donc il est de Bundes Emmanuel célèbre depuis Cape Town ah Blaise Mabanza pour ni ya yote vraiment ya wana pe so ba coup de chapeau na yebi ke Camille te na kata Kinshasa o ouais o mec un peu copié sa biso adresse il y a salon na yo place contrat nga signa contrat na loi ba coiffeur ya Congo ti ba sala ba sala ba 1000 fois ba 2000 ba 5000 ba 10000 nga uzwanga ti nga pena za ne pakola mina yo soit bena ba bimiso kitoko bala mobile roi fali na bima kitoko ba Bill Clinton ba Didier Lacoste ba Weranson Igwe de la Forêt ambassadeur de la paix et par rapport il m'a pensé que c'est député wana soko mérite aussi so valeur ye wana a romomela a osangisa agene na secret aningisa benga en champagne yo ngo kopena wera te wera ke na parlement po akene ko lobela niveau ma musique ndenge zo bebana yo député moko boye o sala no rien o ke ne poso mama pango tina ba no poto finga wera te wera ciseaux d'or na on peut so exemple pesa biso adresse ya salon bilo bangani o eza mission na ngai na banga te po na wera na banga ka batolanda ngana olanda o yo mutalanda wa sala te ça na peso vela so mo mne na kasa mboko so bakanyo ngamo na bimisao ngamo so bakanyo be ngamo na bimisao o eza émission na nga o eza émission na nga pesa biso adresse ya salon na yo na bibo batutu bana besoin na nga so ngo sa salon na bien kitoko contacter nga te na expliquer ka bango wera za patron a OK parlement po azwa mbongo te Roba po aida batu trop na vie bango ne ba député ba OK ba parlement c'est bon pesa biso adresse ya salon o munki wana salon te o ko pesa adresse te oza mal organisé nazo ba $10,000 nazo ba $5,000 adresse ya salon on peut ezali opesi numéro ya téléphone opesi numéro ya téléphone opesi compte Facebook na yo parce que bato mosusu bakolanda na nzela Facebook to mo adana Regine na biso kuna osala biso da basini to tika na 5 minutes apamba pesa biso mbango to shit bato voilà besoin na boki na salon bobo ministre bo contacter nga na ozala boye na salon ici c'est Dallas bo kekuna na yolo bo mona nga boye na salon et pas fait na nga ferré na pese mbote bisika zali boya na bominga bo contacter nga so wana bezo ba coiffer kisuka kitoko ba tongolox ba salo coupi wana bezo sa clip no bien obe ozana poto bige ozo ya kin
ba 4 bina ba modèle ya ba Rihanna ba modèle ya ba 50 ça au contacter nga parce que nga na meilleur coiffeur d'Afrique coiffeur à matranvio ya pe akata ba musicien à succès ya mbogo aux comprendre akata ba musicien oyo ba na succès ba Ranson ba Maïso Fabregas nga ba boira nga ngani azaboira boira nga na vanda ka bo na wi wora boira coiffeur boira fala boira pesa mo mbote na bana poto ba linga kayo sizodor na ba o ba linga yo te opesi mo mbote mo ba encourager ba oyo ba linga nga te nga pe na linga bino te bo linga nga pete nga pe na beso bo linga nga pete po fali da linga nga na okina bino nzambe kuta linga nga bo bino ozompoi c'est ça mbote na 4 personnes mbote ke wana mo bobi ke na ba relation bela ka samboko pesa 4 personnes est-ce que vous avez na ba relation bela ko wera pesa nga fala pesa nga kofi pesa nga na mboko boka dede d'abord pour nous finir na poni moi 6 mois kitoko mutaleki basi tout ya poto na kitoko na minute sa lelo il s'appelle Béni la brésilienne. Béni la brésilienne apeso ba mbote otali moi soko misi nzambe sko ba moi si ya mija kitoko ya propre ya moi toilette sko ba sele o ba sa bo po ba zo bango fe ba lia ba famille mobima ya bango pesa biso ba mbote pa ya odile manzaka moi si nzambe soko mono odile manzaka moni Ranson. Ça veut dire l'histoire mokonzi odile manzaka moi si nzambe na yoko tala bongo vena nga sobelinga mutu ka merci belé parce que moni ba patron belé ba koya mais a parvenu ka bidike lobby de ba lundi déjà mutu kozoya merci na Alain qui senga 3 fois patron les l'homme millionnaire au monde ce quoi faire ba mise avec mise de ma 4 ba mise mais ba so belé ba ka ba tinera ba $3000 ba $2000 ils ont bango temps on s'en prend biso le ateme poto kosati pesa biso ba mbote lobby ton on zo ka au filmer to la ça pesa biso ba mbote vraiment merci beaucoup Régio Singo bimselanga déjà Alain qui senga 3 fois patron millionnaire en dollars na bossa inte ko pesa Dortin Teta Linza di fait na solo là et ça nga bien par rapport à actualité maramu non ya cité le fleuve des unions le Dortin Teta Cashman parce que lui il parle avec l'argent vraiment ouais c'est ça Dortin Teta Linza dit ya Willy Moucheni code ya mboka 00243 Willy Moucheni ya Nathalie Bouakale inga ba papi kake zo la mboa kal liebo zola mboa katsa lwanda wana yekut na robosa na ete yebe na so sali ba fanti mala moko kode ye zola mboa grevi futile liebo na pese mbote vena nga papi kake la foudre actualité na bike vero zonga ndenge makam na pese batutu balinga nga mbote et exil pechanga black live mutaleki bango tuna mamba théâtre na ba fitwa Congo exil pechanga na pese mbote na pese groupe les stars mobimba oyo tu as besoin de même on a poto on a besoin de groupe les stars poto tu as besoin de d'aramo ba jeune moi bato bazangi biso moto za na bolingo groupe les stars mobimba et tozala wana na pesi Laetitia Mbote na pesi Vamir Mbote na merci beaucoup mon manager nanga oyo alandila makam nanga ba fiche mamutu parce que na signé contrat ba mindele mo ba yaki awa ba awa na no sala pesa manager malembeko so la pesa manager moi ça c'est le yo ya prompta mbali et bon so de moi ça c'est le libabe na vie na wa na pesi manager nanga deux poches mbota trop numéro contact nanga na pesa numéro nanga benga pona mama musala na ngai benga nga po tu nanga fali niveau disque ko mineni ya Fabregas mamutu mam nanga su soko bengo finga nga yeba tonga na no finga yo wana mona ba pel nyoso bat ba bengo ngam na finga pona finga yo numéro contact nanga 00243 9 74 59 23 96 00 243 9 74 59 23 96 Kofi Olomide agbada mopa on appelle Mbote Fali Poupa Mbote Maïso Fabregas Mbote Robino Mundi Mbote héritier Watanabe Goga on appelle Mbote Didier Lacoste Mbote Bill Kiton Mbote Papa Chéri Minadama Mobali Aleki na mwasi azangi na gitoko on appelle Mbote na bossa esuna na ba mission et Sili merci beaucoup batunyasu balingaka Gilles Ragila to komina suka ya émission na biso to lingaka mingi masolo ya artiste o mamaka na ye moko Gilles Ragila bilenga kati autrement dit Barcelone de la Prince babina sima ya caméra na moni Eric Abdel mobali ya pembe babina Congo Suisse to vérité université ozaka ka biso mi balé bato ya pembe babi abonnez-vous massivement balobi Loragila ba mikitisi na ye lokola fufu na kati ya nzungu kwa boss na ngai atombola ngai aza loko ekateli na nga atombola nga ndenga lingi merci beaucoup abonnez-vous massivement na ina rappeler kaka s'il te plaît batutu a poto bomo na mabete nga la sali rappel
parce que Coco a fini maman Koffi Olomide libolo maman Koffi Olomide ce qu'on a ça les rap nga banel ka maloba ya fini nga ce qu'on a fini libolo ya famille ya ba maman na ya ko nga fini libolo Coco ya ba maman na yo nyonso Coco merci beaucoup tout le monde.